national ya peuple na peuple mbote na bino nyonso na esengo nyonso tofongoli on mpona kotasa bino ndenge premier ministre Judith Suminwa Tuluka a président qui mercredi 26 mars réunion élargie à comité de conjoncture économique oyo elobelaki mise en place ya cadre permanent ya dialogue entre ba membres ya gouvernement oyo bazali impliqué na amélioration ya climat des affaires na secteur privé. Nathalie Kaila héritier mapine mbapesi bino ba détail. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une réunion élargie à comité y a conjoncture économique oyo elobela qui mise en place y a cadre permanent y a dialogue entre les membres y a gouvernement oyo bazali impliqué na amélioration y a climat des affaires na secteur privé. Réunion oyo et salimaki na salle y a conseil y a immeuble y a gouvernement na ville y a Kinshasa. Pour na aveniment yango ezalaki na caractère moko particulier Poete ezalaki élargi dans le secteur privé où ezalaki représenté et paye avec Fédération des entreprises du Congo puis association sous patronale locale Copemeco, exécutif central, a été accent particulier dans la redynamisation et le dialogue permanent dans le secteur privé pour améliorer progressivement le climat des affaires dans Mboka. Réunion Oyo et Salemi Suite, ezalaki présidé et paye à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Boyina Oyo etali climat des affaires. Jeudi et outi koleka ezalaki question il y a nécessité ya côté en place cadre permanent il y a dialogue entre secteur public et secteur privé. Boye objectif ezalaki ko favoriser amélioration continue ya climat des affaires. Ndenge Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et porte-parole ya comité ya conjoncture économique. République démocratique du Congo ezali fréquemment pointé du doigt. Boye ba investisseurs bazali koloba mingi ba étranger pe ba opérateurs économiques nationaux na raison ya climat des affaires ya mabe nzokande ba effort ezali kokoba kosalema. Boye ba réforme ebele na ba domaine ya finance publique promotion ya investissement pied biloko mosusu. Objectif principal ya réunion oyo ezalaki kokanisa tope ko réfléchir pour la mise en place ya cadre oyo et ko permettre que secteur public et privé baye bana ko dialoguer na ndenge ya malamu pour na ko trouver ba solution na ba défi économique oyo mboka ezana yango. Gouvernement a se félicité na résilience ya économie nationale malgré occupation illégale ya région mingi penza na est ya mboka na ba force rwandaise na nzela ya ba supplétif na bangwe ba M23 pe AFC. Occupation oyo et monani lokola choc moko ya makasi ezali ko entraîner fuite ya ba recette publique. Économie nationale et qualité na résilience na choc oyo malgré ba perte ya ba recette publique oyo et monani na occupation illégale ya ba zone mosusu frontalière kasi ba équilibre macroéconomique ezali kaka maintenir pe gouvernement atikali attentif na situation oyo bien que ba capacité ya intervention na lombango ezali limité na raison ya occupation oyo. Gouvernement atalisi que République démocratique du Congo akoko ba ko attirer ba investisseurs grâce na potentiel économique pe ya assainissement progressif ya climat des affaires malgré contexte difficile oyo ezali lié na agression rwandaise. Kasi parti mosusu ya territoire ezali occupé yango ezali ko empêcher te ba investissement. D'ailleurs tu observer large représentation ya ba association patronale pen bazalaki na réunion oyo ba investissement ezali bongo en cours na ba secteur ebele nyonso et préciser amélioration ya ba condition ba investissement ya premier ministre élargi na réunion oyo na secteur privé. Et sengeli bosimba que gouvernement a précisé que ezali ko créer cadre ya dialogue pe optimiser oyo ezali bongo ezali ko exister lokola cadre permanent ya concertation économique oyo esalemaki na décret numéro 008/01 ya le 23 février 2001 oyo ezali rattaché na ministère ya économie nationale pe lisusu ba groupe thématique sectoriel ezali pe wana ya ministère ya plan oyo ezali présidé na ba ministre oyo bazali concerné na secteur nyonso. Boye ezali ko rassembler ba membres ya gouvernement ba secteur public pe privé pe ba bailleurs de fonds.
Totika kana masala primature pour la côté Sabinonere première ministre Judith Suminwa Ayamba qui mardi 25 mars na cabinet ya mosala équipe ya ba experts internationaux oyo bakamama ki epa ya présidente na bango Marie-Hélène Keita boye baki balobela ki ensemble mise en place ya public transitionnel pour na kosilisa impunité na ba crise oyo eza ko salema na République démocratique du Congo encore une fois de plus héritier Mapinde Nathalie Kela Kapenda. Premier ministre Judith Suminwa ayambaki mokolo ya mardi équipe ya experts internationaux na République démocratique du Congo bakambamaki na présidente na bango Marie-Thérèse Keita Bokoum na masolo na bango babetaki masolo ya mise en œuvre ya différents mécanismes ya justice transitionnelle pour na kosilisa impunité ya crime ou ya makasi ezali kosalema na territoire ya République démocratique du Congo mingi penza na partie est oyo ezali agressé ba discussion yango elobelaki mingi réparation ba victime ya ba atrocité oyo na partie est ya République démocratique du Congo pe koluka ba stratégie ndenge nini kosilisa impunité ba hauteur na yango ya ba violation ba droit de l'homme na tina wana Marie-Thérèse Keita Bokoum akumisi na ngambo mosusu position ya Conseil des droits de l'homme ya ONU pour na examen ba conséquences humanitaires oyo ezali causé na activisme ba groupe terroriste ya M23 oyo basungami na Rwanda pe na ngambo mosusu lisungi ya République démocratique du Congo na mise en œuvre ya justice transitionnelle oyo ezali appropriée pour na mise en œuvre ya justice oyo ko lutter contre impunité na RDC. Marie-Thérèse Keita Bokoum atalisi ke chef ya gouvernement elongona équipe na ye bakosala ba proposition concrète pour na kozala ba discussion ba réflexion ba orientation pour na kotala ndenge nini ko permettre na RDC aye bana kolobela ba question oyo impunité pe ya justice transitionnelle pe lisusu kosala plaidoyer na niveau ya communauté internationale pour que mboka eye bana kozala ba ressources ya malonga pour na ba victime oyo baye bana kozala ba accès na réparation ya droit ya vérité pe ya justice d'expert ya droit de l'homme oyo ba kumisi na ngambo mosusu détermination ya premier ministre na lutte contre impunité na mboka processus ya mise en œuvre na lombango ya justice oyo pe lisusu ba effort pour na kozongisa kimia na partie est ya RDC. Premier ministre ayambi na ndenge ya malamu mandat na bango oyo ba memeli soutien justice transitionnelle ezali eloko moko oyo chef de l'État atalisaki na Genève asengaki na conseil ya droit de l'homme ba mema soutien et pa ya RDC pour na mise en œuvre ya makambo oyo volonté ya chef de l'État eza lelo matérialisé na gouvernement Suminwa oyo a prévoir programme et action na ye 2024-2028 pour na oyo etali consolidation ya ba mécanisme ya justice transitionnelle oyo etami déjà en place pour na résolution ba conflit boinati na wana na ngambo na ye na ba séjour na Genève. Premier ministre atalisaki volonté ya conseil ya droit de l'homme pour na kosala plaidoyer na direction ya haut commissariat ba Nations Unies pour na makambo etali droit de l'homme. Ba reporter ya info lingala journal ya pepe ya solo la kina moko ya ba responsable technique ya Metelsat Augustin Tagisabo oyo a expliqué ndenge ni situation ya mvula ekozala na mois de mars pe mois d'avril. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans des périodes excédentaires de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de
de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba Yemoko honorable Nerombungu assistaki na kilto ya vendredi oyo ezalaka omo mesano la dilandu apesi mba détail. Ndenge kaka ezalaka chaque vendredi na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu culte moko spécial et salemaka pona kotika école pe promoteur na yango elongo na ba enseignant nyonso na maboko ya Nzambe ndenge moko pe vendredi 13 mars 2024 ba élèves nyonso bazalaki wana na présence ya Yemoko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba Yemoko honorable Nerombungu oyo azalaki wana pona ko assister na culte oyo Bosimba ke monitrice ya école de dimanche ateaki bana mingi matea na mokanda ya 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 alobaki na ba élèves nyonso esengeli bazala saint lokola Yemoko Nzambe azali saint alingaka masumu te moko na moko esengeli ayeba na komibatela moko na moko esengeli abatela conduite na ye azala sembo liboso ya Nzambe pona ko réussir na vie na yo nyonso wana ezalaki capté 5/5 pambate ba élèves nyonso oyo bazalaki bien édifié et longo na corps enseignant pe corps administratif basepelaki na mateya oyo ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba. Naza monitrice à école de dimanche na tei na 1 Pierre 1 15-16 kuna bazotalisa biso tozala saint lokola Yemoko Nzambe apona biso. Alors pona nini nazwi verset wana ezolobela biso conduite dans toute notre conduite mikolo nyonso tozozwa mwa barapport rebele par rapport à baparents baenseignant bana comportement bazo affiché biso toza wana mpona koforme intégralité ya mwana koforme dans un tout il faut azala mutu koloba te aza mokonzi monene lobi azoyeba te ke koyiba eza mabe azoyeba te ke kosala ekobo eza mabe toza na posa mwana ayeba ndenge nini akoki kokende tina suka pote azala utile dans la société yango wana natalisi bango mpona nini Nzambe na biso azali saint boule aza na masumu te il est juste et puis aza parfaitement pur même miso na ye ekoki kotala masumu te yango wana Jésus sur la croix tango amemi masumu ya mokili mobimba Yesu amonaki ke Nzambe apese mokongo mpona masumu ti abelelaki papa mpona nini otiki ngai. Vraiment na école oyo babengaka biso mingi c'est une bénédiction pour nous honorable Nerombungu azali Moïse na biso na kisenso awa pote ye vraiment œuvre au asala combien d'âmes qui veulent écouter cette parole et je sais na yebi na kondima nyonso ke bayoki mateya pe babongoli mitema et que Nzambe atombola lisusu promoteur ya école oyo pote un jour ayeba na susu kobenga biso kobenga basala Nzambe pona ko édifier peuple de Dieu vraiment esengo ezali makasi. Ba mama ya paroisse protestante CAC Lembagar 1 bazalaki na culte spécial jeudi toujours na cadre ya mois de la femme mois oyo ezalaka bongo ya ba mama boyo ka prédicateur ya mokoleza ki bongo évangéliste itinérant honorable Nerombungu héritier mapine miladina ndo bazaki kuna na kontra info lingala.
Na cadre ya mois de la femme, ba mama ya paroisse CAC Lembagar 1 oyo basangana mingi na mifako epai wapi ezwami na avenue de la Paix na commune ya Kisenso ba organisaki culte moko ya kafu ya ba mama ba bengi yango jeudi spécial mois de la femme oyo ezalaka occasion pour ba mama ya mifako ya paroisse CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso ba yeba na kosala culte na cadre ya mois na bango na occasion oyo thème nango ezalaki vase d'honneur pe sous thème ezalaki rester en place pona mokolo ya jeudi bango ba invitaki évangéliste itinérant honorable Neron Bungu oyo ayaki elongo na molongani na ye mama Régine Luzolo ezalaki occasion moko ya kafu pona évangéliste itinérant honorable Neron Bungu ayeba na kotia ba mama par rapport ya mwana bango évangéliste itinérant honorable Neron Bungu ateaki na thème oyo identification et récupération de bénédictions. Bosimbake honorable Neron Bungu ateaki na mokanda ya 1 roi chapitre 3 verset 16 à 17 et paiwapi alobela kilikambo ya basi mibale oyo moko abomaki mwana na ye pe na maele mabe alingaki a récupérer mwana ya moninga asengi na ba mama esengeli bazala éveillé pambate moini satana alukaka koboto la bénédiction pe kopesa bato biloko nyonse mabe boye pona kolier utile à l'agréable bosimba ki ba mama ya paroisse CAC Lembagar 1 ba pesa ki ba cadeau ya ndenge na ndenge epai ya évangéliste itinérant honorable Neron Bungu pona ndenge alekaki na cadre ya mois de la femme pona kote ya bango yepe évangéliste itinérant honorable Neron Bungu lokola atika la kasimate apesa ki ba mama ba cadeau ya maputa oyo yemoko akabolela ki bango na esengo wana quelques mama ya paroisse CAC Lembagar 1 baloba kibwe esengo toza nango pona mo journée ya lelo na yebi ya niveau te po toza na mwana biso oyo nzamba apesa biso kati na paroisse o papa Neron Bungu alataka biso mbala na mbala eza mbala liboso te abakisa lisusu tule koya azonga na ebonga na ye en plus na posa na ngai IEC Gombe kita na Kisenso tozaki likanisi tobengisi mwana biso son excellence Mbungu Neron akote ya biso na milulu na biso ya ba mama toza esengo lokola a honorer andimi koya kote ya biso po soki azaki nende muso akoya pe koya te me atosi ba mama atosi nzambe atei biso vraiment tosepeli mingi na mateya atei biso. J'allais chaque année le mois de mars na niveau ya communauté mifako communauté boma oyo ezokamba mana mama Alphonsine bunda batiaka programme na biso na mois de la femme batielaka biso programme bongo lelo toyambi papa son excellence évangéliste itinérant Neron Bungu atei biso identification per récupération ya bénédiction atei biso balakisi biso basi mibale oyo moko alalelaki mwana na ye o mususu ya mayele alaleli mwana te ndenge nde na suka kuna mwasi oyo azali éveillé amonaki ete mwana oyo akufi azali ya yo oyo yanga yango ne ya momo kati na yango toyambi ye na sengo nyonso vraiment pe na suka biso na niveau ya mifako communautaire topesi cadeau pe papa pe atiki biso bongo te papa wana pe atili kolatisa presque ba mama nyonso bazalaki na kati na salle. Ambiance ezalaki vraiment kitoko na paroisse CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso epai wapi évangéliste itinérant honorable Neron Bungu atiaki ba mama na ndenge ya kitoko nyonso wana ezali kotalisa esengwe ba mama na cadre ya mois de mars oyo ezali mois de la femme honorable Neron Bungu évangéliste itinérant tango nyonso azalaka pene ya ba mama pambate ayebi importance pe utilité ya basi. Cité ya Bouadi na commune ya Ngaliema population avandi kuna bazana pasi makasi na likambo etali nzela kutu moyen de transport na bango ezalaka Land Rover. Awa tozabongo na binza ipen bino moko botala pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka ba Land Rover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi ba Land Rover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na binza ipen mingi penza pene ya la borne
are oyo bomoni ba Land Rover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngalema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka ba Land Rover oyo yango nde ememaka population kolongwa na Ipen tope na cité ya Bwadi population asungamaka mingi na ba Land Rover oyo batu ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te ba Land Rover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na Ipen mpona kokende na cité Bwadi soki Land Rover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons gouvernement atteindre la vision là. Nous avons la condition de route, nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là et ça l'a gâté. Nous avons dit ça mamba, atteindre la peine. Biso batuya Bwadi Masisi. 1000 francs de boulaka Masisi peine. Masisi peine de boulaka. Condition banzela na biso. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali ba Land Rover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na Ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te bongo soki okoti na Land Rover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi ba autorité bazali interpellé pona kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin que ekoma malamu malgré ba Land Rover oyo ezali akala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia. Population afandi na révolution kuna na commune ya Selembao awa bango bakomisa na bango ka niveau principal esika na bango ya kubwaka bosoto. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa bakomisa ka niveau principal oyo ememaka bamayi pona kobwaka na ba rivière bakomisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge babwaka ka yango kaka na ka niveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko tracé tondi ba secteur ba ya ochaka na butu bele ba tondi tracé mabe ko balungu na ba salité o tracé za la bien commune za la ba salité to yeba te mais to mona ka ba salité soki ba maezo ya na ba fulu pe kuna na wengi ya ke bele awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki pona mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka pona bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao. Ba reporter ya info lingala journal ya pepe na pepe babeta kitu na commune ya Kisenso epai wapi batel sibino ba difficulté oyo population bazali ko vivre na coin oyo. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyoka na problème ya mai chaque jour bakoma kosomba mai ya kosomba bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage yango wana ezali ko provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike na ntina yango population ya quartier Ngandajika bazanga ki malobati biso na Kisenso toza na pasi ya mai makasi soki bakosunga biso basila biso pena bapompe na baveni ata 4 ata 5 euro ede biso po boyitala pesika moko to atende tozonyoka. Population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango l'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi. Olinga kolata sapatu ya kitoko place eza semoko na 7e rue limité epa ya Papa Griffe. Papa sinangai eutako apio. Bayi nyonso balinga kolata ba sapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab
asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotie maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabrikant oyo traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye ça on les gamundele et puis les autres diront mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir au coutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya coutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on est à jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie atta chaussure les que bolite le ko la ilk oye na dimna le ko le moro na dimna le ko le moro atta za le ko le moro na comme ça le ko la ilk na comme ça mais pour la ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Tu vas peser potopoto ya qualité équipé acheté aux alamukolo tout le monde a bilonyo sur bosengeli komela yango. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Bouzala kwarme. Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci. Merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na kodona Bino. Mama kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makasi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Na élément onde pesinga inzela na boucler journal peu pona peuple ceux qui vont apprécier qui ont beau ça merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azaki une édition et puis azaki assister et pas ya grâce pour ba na sima caméra tozaki na Igor Tingi montage simama ki na Fabrice Lundo mi pe Christian Kangebe ni journal peu pona peu zara supervisé et pas héritier mapine mbandeko